sanga oyo sala na vie na ngani yango yengloba lelo yé on va se déconner pour être vérité oyo sala na vie na nga kotalisa yo la voix du peuple oh c'était bien oh Vincent Chilouizi étoile de la presse la voix du peuple toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman na ngaye. Oh yango. Nous sommes très ravis, chers amis téléspectateurs, de vous avoir tellement nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission Vérité en face. À la chaîne Abino, la voix du peuple. Et c'est tous les lundis à 21h, les vendredis à 8h et puis le dimanche à 13h. Né Bandeko Bazan à Kinshasa Awa. Au Bazan peut-être un mois moyen Rokota Yarozang en mois méga. Rokota la bicho na couleur à télévision. Bajour on a Peshuana. Si cap oyo tozali ko continuer ko évangéliser, continuer ko mema batu na ba repentance na ba changement ya boye ba kotambusa ba vie na bango mabe et otikalaka mabe malamu otikalaka malamu. Chers amis téléspectateurs bango, c'est pourquoi tout lugara toujours au sala bolamu na vie na biso pour que bolamu ezone la biso. C'est comme la parole de Dieu nous le dit, qu'on se moque pas de Dieu, tout ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera. Chers amis téléspectateurs, dans la monana noté, nous allons qui pour nous derrière récolte à Kirobuka Matembe. Donc, sur le nagi pour nous, on a Obuka pour nous. Et là, il s'applique à la paix, la misala, la biso, tout ça, c'est-à-dire que Ozo Sala na batu, les alorosa Rolona, les animorona, Moto qui Rolona pour nous, yo pétant au Sala ba acte, na ozo opposé, dis-toi que ozo poser comme acte, yeba ki ozo ngelayo. So ozo poser ba bon acte, ba acte malamu, yeba que bolamu rolanda vie na yo. Et so ozo poser ba acte ya mabe, yeba que mabe rolanda vie na yo. Tout ça attention, na ba acte so to poser na ba vie na biso. Lelo to ya wa parce que tout ça na sujet moko ya matata. Quand je dis à matata, c'est-à-dire qu'on a eu des temps en dehors de la caméra. Ils ont des moko outil musika en boka Afrique du Sud. Là je profite de repérer ça banego nyonso au bazan Afrique du Sud. Bote. Dieu voulant calamité de rejoindre penatin roya kuna pourquoi parce que j'ai appris que vérité en face ils ont la place ya mutuya. C'est vrai, banego belé batala rabiso mais on m'a dit que comment tina boteka bana ba CD. Ndeko ateka vérité en face à la CD. Et un ami qui est camarade de mon Chamberlain, Aïpsi Chamberlain que Aïpsi camarade qui a typé Sarangambongo. A foutu Sarangambongo, on a la zamutuna, mais je l'ai dit devant la caméra, na yebiete, na monaïté, c'est-à-dire ce qu'il fait là, il est en train de m'escroquer. C'est-à-dire œuvre toujours ça. Bon ça, en tout cas, on m'a pris à la valeur, il y a ce qui est $1 comme ça. Je dis c'est des mots $1. Donc, je pense que Oye la par la vérité en face de nous aussi déjà qu'on récolter à travers l'émission la mission parce que quand ça l'émission les aventures et tant yo suis ango pour bandaro biso to tchara on internet pour batu batala on internet mais yo le monde on internet pour tchara on a CD pour TK les assois salon de coiffure on m'a déjà tout donné comme détail je pense que jour na ici il faut tout couper na na poto mega solo là pour yeb sangai hein ningini ni aux exploiter œuvre la biso ou ils ont côté la mbongo dans le contexte de Nini. Mais sinon, comme je viens de dire tout à l'heure, il a un problème. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, mais passé naïe et rattrapé. Un passé moko yamabe makasi. Et tant qu'enfant de Dieu, vit gravité à problème. Il est obligé de confesser, il est obligé d'avouer une vérité. Lélo, la carte, il y a émission à Bichot. Tout l'anda élément et puis tout se retrouver juste après. Merci. C'est vrai
vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Merci la réalisation et merci à Bandeko Nyonso Bozota Labiso en ce moment. Bozolenda Labiso d'abord en direct et puis après direct Oyo. Donc continuer au talent dans YouTube de Tomisana Botala et je dis aussi merci à Pasteur Sony en direct aux États-Unis. Bozolenda Labiso pas en direct, je pense que Pasteur Sony peut aux angati routine de Labiso réaction à yo, conseil na yo par rapport à problème tous en awa. Et je demande aussi à Bandeko Nyonso Botala la vérité en face, vérité en face et ils ont la place la vie na bino. Tous en a besoin de soutien à bino, tous en a vraiment besoin pour soutenir l'émission. Et meilleure façon est de soutenir les arts, que j'ai le beau qu'on a cliqué dans j'aime, que tu as un commentaire, il y a un témoignage, il y a vérité en face et à porter là. Témoignage, il y a un sur ma peine de remonter au côté et puis que vous avez partager l'émission pour que vous ayez bonne nouvelle où il faut changer ma vie à Batou et belé les noms. Tout ça, on a des Ronabiso, où on a bien aussi Bongo Afrique d'ici. Bonjour mon frère. Bonjour. Tu as mis une émission où vérité en face, les amis 4, comme tout le bara toujours, les amis représenter parce que vous allez un des téléspectateurs au bazar toujours, ou à chaque fois tu as en ligne pour que vous l'ayez biso. Lelo et comme il tourne on va dans la kit Tony tu es d'abord Bonio. Par raison ni nous étudions au long de félicité à la Kinshasa. Merci Papa Vincent. Nzamba malam pour alongolinga na étape na zalaki a komisinga créature ya sika esengaki na zonga pona ya ko réparer moi ba dégâts mususu na tika na sima na ngai parce que Bible lobby pardon est une puissance qui libère. Donc tant que nazo fanda na likambo wana na mutema nzela na ngape ekozala malamu te yango moni eloko na yaki. Donc alors qu'est-ce qui se passe dans vie na yo ou de là tu te décidé à la vérité en face. Merci. En tout cas, ils ont vraiment passé. Mais, comme c'est la volonté de Dieu, c'est Ngili Kaka Naloba. Parce que tant qu'il y a raison, et ça, la kangai bien vraiment, na baby ça, vie à moi na batu. Pendant de 9 à 15 ans, donc ceux qui ont calculé tout ça, là, il a fait 6 ans. Où on a baby ça qui boulenge naï. Baby ça qui est bon, disons na bimaki na ye. Bimaki na ye. Moi la 9 ans bimaki na ye, c'est-à-dire tu veux nous dire quoi? Bon. Viola qui est? Oui, les termes oyo lobby ça ko violer mais pour nangai. Pendant que violer moi nana de 9 viola moi l'amour de 9 ans. Oui. Yo zaki na ba na zalaki déjà na ba vingtaine. Donc ils soit qui vraiment moi tawana ndenge na bimaki mais au salaire 9 ans 15 ans
ti 15 ans. Tu le faisais comment? C'était dans quelles circonstances? Bon, maman na ye souvent abandaki ko voyager. Maman nazo voyager wapi bozaki? Anda ko kende na bon bango banda ko fanda lupango moko. Bazalaki lokola ba locataire na lupango yo maman na ngai afandaka. Chaque fois maman na ye soki a voyager nzela ya Bangala, elle me faisait plutôt confiance, il y a ko garder. Et c'est comme ça que toi tu profitais la nuit. Yango wana na butu mayele ya mabe ya diabulu e bandaki kokota na bandaki ko bebisa mwana na batawana. Et tant maman nazo zonga et il y a tkala jamais ko avouer que ça dit comment tu as géré ça au vu de moi dans 9 ans et puis si na 15 ans ayeba teke wa bizarre nzoto mona bato. Oui. Bazo manqué même na ba manière ya koloba. Mais du moins na bandai kaka ko grimacer ke soki ya lobi na koki ko sala ye mabe. Bon, lokola sala ki pe mwana mukie abandaki ko banga koloba donc nde yango moni e bandaki koko bakaka bongo ni tete pa bandeko nanga na niveau ya Angola ba bengisaka ngai bele tozo continuer kaka makambo mabe wana. Je t'ai motivé par quoi mon frère? C'était quoi qui t'a motivé à détruire moi dans mon kibo? Moi dans 9 ans, je m'imagine. S'il y a combien de 15 ans? Bon, à l'époque ezalaki tango nazalaki nano na ngambo wana moni sima ya komela babiloko ya makasi nde ezo tengamisa moi jeunesse na banzela ya mabe ndo moni bandaki ko sala vraiment na ndenga boy soki na meli yango te na bandaki kokoka ko sala ngote. Eti olongwe montatika la koyeba te ke yo ozali ko violer mwana moko ya moke o bazo tika na ndako na monsieur maman donc voyager ke la Bangala. Ah oui, na koyi koloba moto ayeba kite à part nga na ye. Mais ezaka kana moko nzambo azali kolo ata to bombi nyoso yazaka na facilité komona. Et cette Dieu là ndeo ya salinga ingolu lelo na ya pe ko se retrouver na plateau ya vérité en face pour na ko avouer les sumu o na sala ki yango tamulai j'étais ignorant que les kamunazo sa les amabe bon pour na nga banda ko trouver normal nde yango moni na ye. C'est quelque chose qui est passé moi batambele. Oui. Et l'or nini et tindio le l'or ya arasko l'émission ambition. C'est que tu es venu juste nous avouer ça parce que tu te dis que faut au sein la fille on a pardon bien c'est dans quelles circonstances où pour monique que le lo faut ya awa na émission après avoir commettre ma cano sur ça là. Merci. Oh vraiment motivé ngai na ya awa c'est parce que la fille en question petit frère na ngai nde abali. Petit frère na yo. Petit frère nanga nde abali. Vous allez ni kuna na lupango wana? Non non, ye azalaki toza papa moko ba maman différent. Donc ya azalaki na ngambo papa, ngana azalaki na ngambo maman. Mais ye nda ye ko tomber siko victime ya makambo oyo ya mabe ngana salaki. Parce que depuis babalani na la fille azo botate. Et tant on a yé na monier donc petit azo bala yo wana yo yebaki ke petit frère azo bala mwana moi so ba no violer de nez pendant 6 ans au violer mwana muke yebaki ke azo bala fille hein. Bon même de loin en Afrique du Sud kuna na yebaki te atindaki kaka photo bon image pe boye na photo ça fait longtemps o nga na kitaki kin na bandaki fma ko comprendre la fille te mais tant on a yé ko rendre petit frère visite na Kisasa la fille nde azalaki mutu aliboso ya ko reconnaître ngai. OK Nde a reconnaître ngai azongisinga avouer kité tant a talisinga kaka kombo na ye na mama na ye na esika to banda ko fanda directement na sentir reconnaître douleur moko boye et matinga
na mutema non 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 nakokai ko supporter te et je ne pouvais pas aussi ko partager na petit frère na moment wana moni na yebite conception na yé façon ko jouer la makambo wana na ndenge na koloba et ko zala vraiment bien te lokola na vérité en face na landaka na mona rapé basali nzambe bazali yango na yé ensemble na basali ya nzambe basunga ngai moko pe na kati ya service ya sacerdoce basunga ngai ensemble na senga petit frère na ngai bolimbisi pe na s'incliner liboso ya la fille parce que la Bible dit pardon est une puissance qui libère. À partir il y a pardon wana peut-être mabota na ye komonana ngai pe banzela na ngai ikoki pe kofungama na niveau ya Afrique du Sud. Je ne sais pas, problème na robota wana, je n'ai pas assez de maîtrise, il y a problème, il y a ma viol. Et je me dis, peut-être né pour un euro bimana, peut-être vous poussiez, on est dans peut-être pas ignoré, parce que 9 à 15 ans, ça c'est un traumatisme au fil de la colline. Aza bien, aza normal, aza tambour, aza normal. Tant au monde qui est, attends à rappeler que était rappelé normal ou bien on sentait que moi, quand mon vis-à-vis n'avait pas. Bon, en tout cas, tant à mon akingai, eza lokola abungisi esengo moko na vie na ye. Moni muto asala ki yo mabeta mulai soko moni ye, donc je ne pense pas que okozala na facilité à koyamba mbala moko. Mais petit frère ne pas comprendre rien. Bon, petit frère a comprendre qui est l'autre côté et comment écoute que petit frère a tombé là et pourquoi oso répondre grand frère na ba manière wana ndena ebisaki na lobi non non ngana kei na koya to solo la nde na mona ki cadre ya malam idéal ya ko solo lango eza awana vérité en face. Chers amis téléspectateurs, je pense que c'est grave cette histoire, vraiment très grave, comme je venais vous le dire au début. C'est que notre frère a commis un délit. Et moi, jeune fille, il y a bébé ça pendant, mon frère, pendant une affaire à 6 ans aujourd'hui. Je retrouve l'épouse, il y a petit frère, il y a papa. Papa, mon corps, mais baza maman, mon côté. Ça, c'est un enseignement pour la Bissau. Tout. Mais aujourd'hui, nous sommes décidés de l'aider parce que il faut les Camerounais le si là. Comme il vient de le dire, moi, si Azo Botate, on ne sait pas. C'est un problème d'ordre organique, c'est-à-dire organiser un problème, tout d'ordre psychologique, peut-être il faut le psychiatre pour me rappeler pour réparer parce que c'est quelqu'un qui est, du point de vue psychologique, a un problème. Nous avons fait l'effort, il y a un couple en question pour que ensemble, comment on va aider notre frère. Lelo, vous êtes chrétien. Oui. Non, non. Na bongola motema, tango kaka na komi en Afrique du Sud. Après 2 ans, il y a en Afrique du Sud, nde sika na kendaki une église, j'avais fait ma confession. Dans l'église au Sambe la Loba, la confessa déjà et pasteur nangai père spirituel nanga pas meka ki kosenganga si possibilité kozala il y a kozonga pe na niveau ya famille ko réparer. Bon. Allez-y comprendre tout ça ba africain ce qui likambu ya boyi na lobby yango na famille. Parce que famille eko se diviser te parce que eko pesa ndengeni nde na bandaki kaka kosala semblant de ne pas ya kuya na RDC mais nzambe kaka na bonzambe na ye nde ya pesi makasi na ya lelo na loba o na joloba parce que ce n'est pas facile c'est prouvé. On se retrouve juste après cet élément les tantôt côté ça les couples en question. Merci.
Bienvenue à Kinshasa. Pour toutes vos vacances à Kinshasa, il y a un seul endroit idéal, calme, discret et propre. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center sur l'avenue Opala 87 dans la commune de Kasavubu. Des appartements meublés et climatisés. Des cuisines équipées vous permettent de passer des agréables séjours. L'eau et l'électricité sont assurées. En réserve d'eau et de l'énergie solaire. Un parking de 3 places pour vos véhicules est à votre disposition. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center. Pour vous, passez des agréables moments, des agréables séjours à l'auberge Magana Center. Auberge Magana Center. Appartement, il y a bien meublé, bien climatisé. Mon pépé, loko la kaka na bundes. Venez et découvrez l'auberge Magana Center. Au Kominakin, il n'y a pas d'électricité, pas de problème. Et pas nabiso, na auberge Magana Center, solution assurée de l'énergie solaire. Maïezate kobangate na auberge Magana Center, solution ezali. Bandeko, bino bato bovandi na France, Allemagne, Suisse, Belgique, Hollande, Londres et partout dans le monde. Dès que vous commis à Kinshasa, il n'y a qu'une seule adresse. Boya, beau vivre. Adresse Moko Kaka, Moko. Sur l'avenue Opala 87. Na commune ya Kasavubu. Ya boye bazui wapi. L'auberge Magana Center. Ba séjour na kakaka. Merci, chers amis téléspectateurs, vous a toujours branché dans la émission Oyo pour la rotala makabutoza na awa. Je pense que Bicho Nabino to za déjà au courant. Il y a des cambos et frères na Bicho à Outi Afrique ayi awa ko lukana plateau na Bicho. Mais ndenge to solo là qui Bicho Nabino, c'est que il s'agit de son petit frère Oyo Azara na Kinshasa. Oh, il faut confesser al solo na vérité mon koyo et tout ici depuis Afrique. Nous avons fait l'effort de réunir les couples en question. Parce qu'il y avait fort, il y a des Ronabicho, tout ça ensemble na Papa Nabicho, nous signons le merci pour avoir accepté de passer avec ton épouse na Isanga Nabicho et Bakamere filmé bino. Na ko répéter sur maloba na loi mais justement moi ko limo la chouchou c'est que tina nango ezalaka que moto azana likambo boye tungisa ye akoka ko bater akoka ko bimisate je te créer ka cadre pour quoi faire avouer bato likambo ekomelie peut-être ekomelie moi bato ike mais na nzela na ye ko pe resuma mais quand même vous reconnaître Aza grand frère nanga ya tonton. Aouti Libanda, la félicite, c'est ça? Oui. Yazali, madame. Moi, c'est Maman Leti. Maman Leti. Ok. Tu sais que il y a tonton, comme tu viens d'appeler, Azana, pour les mots, Azana Bossa Soulana, de qu'on a eu. C'est pourquoi on avait jugé, vous en couple, vous avez mon côté, il faut vous en madame, pour nakati couple batamboula moko, pour moko. Donc c'est pourquoi tu préfères vraiment te souhaiter qu'il n'y ait pas de beaux à la bien bali. Merci.
leki na ngai Youssouf. Papa Vincent, nako za mai omela te. On coupe l'émission et puis les temps de servir Maï parce que j'aime pas qu'on le fasse en direct. Quelques minutes seulement. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs Tozongi, na plateau Nabicho, c'est qu'il fallait s'occuper de papa tonton. Et là on est sur, nous sommes en direct dans l'émission Nabicho. Papa tonton, je pense que, comme je vous ai dit, le plus important pour nous les lots, c'est comme le pasteur, votre pasteur vous a dit en Afrique du Sud, c'est que vous devez arriver à parler. Et faut user la possibilité de local parler parce que dès que le lobby dites-vous que comme il libéré et tu bananer ce qu'on a possédé monsieur c'est ton frère du sang. Je pense que c'est important le baner vous en avez besoin. Youssouf, oui. Limbisapo tandenge na bengi to solo lango. Awa na vérité en face limbisanga lisusu mais ekoki kozala malamu ekoki kozala malamu semeke Laetitia atika biso mibale po tosolola Leti ça veut dire que Yoka, oh, Yoka, hey, Leti. Nabi, j'ai expliqué yo, c'est là. Grand frère na yo, atika dans mémoire na évité son akolo ba nini. Na temps o. Lai o. Maman a une explication. Na évité teti maman na kota ma belé na tikolo beti la vérité wana te. Alors au vanda na ope na kimia koto kenda. Lelo yé on va se déconner pour être vérité oyo sala na vie nanga. Bon mot. Yebisanga bon mot. Oye po dévoiler secret. O ngana bomba na kokoro lobati na libala nanga mais yo yé po bisango. Non, Leti, ça veut dire que yo na ya tonto. Et si vous yebana na binoka. Oui, to yebana. Et si vous yebana na binoka. Vous yebana na binoka. Non, chérie, dis-moi, vous yebana déjà. Bon, ça va le sortir. Aviolangai na. Aviolangai na tati. Pardon, l'expliquez-le, pardon, chérie. L'expliquez-le, pardon, vraiment, pardon. Ya toto. Et là, on va ici quand on fout à l'année à moi. Dis merci. On dit ma gambo. On a dit la bête au cou de tout quoi chaos quoi. Dis Loma. Merci. Youssouf. Merci. Papa Youssouf. Jusque là, oyoki dans le Cameroun ngezate. Falo zo maîtrise, ya koyoka dans le Cameroun ngeza. Eza marambo yo. Papa. Moi, si je suis victime, il y a un grand frère. Tant que je suis violé, il y a qui me coloté. Avant de violer, il y a l'âge de 9 ans. 9 ans. Vanda, s'il vous plaît. S'il te plaît, Vanda, vraiment. Maintenant, 9 ans. Bon. Et ça s'est fait depuis 9 ans, comme l'âge il y a 15 ans. Donc, ce qui est. Toujours bien, toujours continuer. Angola, il y a Mutu, et ça là que, tout comme la situation, ok, donc ta femme est victime, s'il vous plaît, qu'elle était. Qu'elle a été vraiment parce que c'est une victime, il y a une situation où il y a tout ça dans le monde. Papa, tonton, m'a le besoin dans le boucan.
Merci, Papa Vincent. Youssouf, Soki na Fukami, ezali pona kotalisa yo. Nyonso ozoyoka azalaki na 9 ans na bandaki koforce ye kobima na ye de 9 ans ti 15 ans wana nayebaki nano nzambe te. Mais aujourd'hui je suis serviteur. Batalisi ngai, pardon est une puissance qui libère. Eza na makambo ebele côté na yo to côté na ngai ezo marché te. Yango na yaki nazwa place na motema na yo leti omeka kolimbisa ngai. Non. Jamais. Jamais. Jamais nga. Olimbisa ote. Ya toto. Yango ngai. Oyeba na ngai. Ya toto. Leti azoganga ngamu azopesa. OK yo eba ite. Yo ndem tozali. Ya toto, omoni makambo salinga. Nyonso salinga yeba ki. Nga za mizima. Nga za mizima. Nyonso salinga na ozongela. Mon frère, les conséquences de toujours gérer la mitzvah. Les conséquences où toujours gérer la mitzvah. Les choses se sont passées, yo izala quitté, oyeba quitté. Et moi moi je me mets à sa place, te raconter une telle histoire que voilà j'ai été violé à l'âge de 9 ans. Déjà azana silence oyo à garder na mutuna depuis azamwa na muke akoyo beteloté. Mais ce qui motive ton frère aujourd'hui c'est que situation besoin nango. Peut-être oui. Makambo yoko za la paix, makambo yoko za la cause. Peut-être d'ordre psychologique. Et quand il cause la terre, yangonde zali base. Oh, ce monsieur dit aux serviteurs. Au monio, aux assassins, bandits. Tala, ya tonto. Tala sur la tambola tala mbelenga chombeli siko kaka siko na minute okufi. Nelo yo salinga. Pourquoi mettre les bambous depuis tard? Elle est Letty. Letty, aujourd'hui, il y a même ça, bon, on s'en va là. Vous voyez que vous pardon. Non, quelqu'un est sur monté, dans mon garçon est sur au bois de on a bon mettre vérité, on a bon que ça ta maman. Yango bomba ki vérité. Parce que oui ba bali na yo. Tonton boya. Hein? Oui ba ko ngalo tonton boya. Monsieur, Youssouf, est-ce que vous comprenez que madame n'a pas victime? Moi je vous conseille ya rolingate au pesa et passe. Parce que les lots ce qu'on le bat peut-être aux alamabé même pour la vie à Yana. Moi vraiment je me mets à votre place, mais cette fille c'est une victime. Il y a ma cambo. Est-ce qu'on peut s'habituer au tabac et ça conseille s'il vous plaît? Oui. Chers amis téléspectateurs, on se retrouve juste après. Le temps de calmer, puis plutôt passer dans ma conseil. Merci. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, nayo qui passe makasi. Yakota ndeko mobali ndenga azopesa azolobela makambo oyo ya sala ya mabe. Pour komona mwana bata 9 tala age na ya 9 ans ngo ezana ba misusu mwana zo sakane na opeka na mabele mais oyo moni ke mwasi atozolo ba kezala ki ba kuiti
bakuti yango bandumi mutu bazalaka na bango ebele oyo mikolo ebike to kosali mabe wana akosala na eloko te mais yo nzondima mwana moko ya mokie oyo ozomona aza na osali te aosakana na mabele oyo omoni obanda koviole nde yango wana omoni nde nzambe akonfondre yo eke kobimelaka na libota na yo magi olobaki obombi yango oyebisi ndeko mwasi mpa bomba me ye kaka na sa makolo na yo ezongeli yo me eza pasi ya komona mwana ya moki ya 9 ans yo ozobima na ye nayebi te soki obandaki kosantika nde ozoba bakwiti wana eza viole ti mwana 9 ans ata po 9 ans 17 ezaka mwana mokie ata 15 ans yango papa soki voyage eyaki te olingo kobebisa mwana wana ata mosusu obebisa biloko na kati mpona age wana ya mokie wana oyo nini yo osalaki oyokaka ata mawa wana te ta mosusu kozala ndeko na ngai to mpe mwana na ngai mpona 20 mpo kobota na 20 ans ozalaki na kobota mpe mwana mpe eba age wana me ondima osala mabe oyo ezosala motema pasi soki mama mwana azalaki ayokaki banda koviole mwana banda na 9 ans ipasi nini elingi ememela mama wana me na kopesa conseil na bato oyo basalaka makambo oyo tonto asali kolinga tosala yango eza mabe ata na miso ya nzambe bato baviolaka bato wana ozoviole mutu moko osomona mwana mo batiki oyo na lopango bi te lokwa ndenge aza mwana moke na banda koviole ozobebisa ye kosala eloko wana te viole eza na mabe ata na miso ya nzambe eza mabe makasi soki okondo koluka basi nde mosusu oluki me kolinga tobebisa bana bato ya mikie olakisa mwana mabe asano na age ya 9 ans oyo forma ye mabe mais lelo la mosusu ebebisi na kati ya nzoto na ye lelo azoconcevoir te ta mosusu na mabe moko boye oyo osala mais lelo nzambe akonfondre mpo azongisi yo mabe oyo osala ezongi na makolo ya ndeko na tuka nayoki pasi nana minga koloba te nayoki nde pasi me botika makambo ya viole eza mabe botika bosala yango te ndeko papa ye aza na ye innocent ndeko biyebaka nde komanipule azalaki na omwana mokie okondani to boya ye na libala eza pasi mpo ayebaki te mutu mosusu omwana te basa bana baviole otuni boye alobaka na ngai naloba te so nalobi akoboma bana misusu babangaka soki akikombo akoboma mwaya aloba eza te soki oyo osilika mwasi na yo mpo baviolaki epa ndeko na yo to okoboya ye oboye ye ayebaki ntango ya osala mabe wana ayebaki ndeko mwasi ayebaki yango te limbisa papa kosilika te eza pasi nayebi ke eza pasi na motema me soki osambelaka ndenge ozoba osambelaka limbisa mwana mwasi oyo limbisa yebeli otata innocent merci pour la parole onayaki nango ya moke na loba yango wana merci Cordon pour la parole mon frère même si ezaki bakwiti yango nde obanda oloba bakwiti emema toujours na mabe alors kwiti ememi na mabe mpona mbala première fois okommission lokola habitude aza lokola petite sœur na yo même eza likambo eleka 5 ans passé 6 ans passé c'est pas bien ya osalaka oviolaka mwana leki mwana ya bato oyo batikeli oyo bapesi yo confiance fala ozwa ye lokola leki na yo ya mwasi oencadre ye lelo soki oencadraki ye bien libala oyo ya zwi eza ndeko frère na yo mais olinga ozala mpe deux frères côté olinga ozala na famille nyonso mibale oke côté olie côté olie olinga obanda ozala à l'aise nyonso tosalaka efutamaka awa papa na ngai yo banda okanisa eza passé esalamaka coulisse te moto akoyeba aza te nzambe nde aleki nyonso tu nyonso tosalamaka emonana un jour vérité ebima kaka sikoyo yo wana oye yo moko oyo koconfesse okoki kobomba pasi wana te quelle douleur otie na foyer oyo omemi bango wapi na foyer oyo mwana mwasi oyo akoli na inquiétude na mutu na ye otia ye nini na mutu na ye akola ndenge nini papa na nga vraiment zala na place na biso ba mama tobota bana basi
mwana muninga mama azopeso confiance atikela ko mwana moko boye bake abimbi ake voyager ake 2 ans 3 ans ali yo komisi mwana ana okoko ko mabe oyo salié so azaki leki no mwasi za ce qu'on a place ya frère mo boye eza leki na mwasi ba o sali bongo papa na ngai ezalaka te loko sali ezalaka te eza pasi na biso bamama otobota bana basi tozoka pasi eza quelle douleur mona mwasi apesi nga pasi quelle douleur elo nini ndo seme na foyer oyo trouble nini oyo koseme na foyer oyo 9 ans olotika ozo continuer tina âge ya 15 ans papa na ngai loko yo mo na début obandaki pardon c'est une puissance qui libère oui nzamba tika ba oya yete oye senga ba excuse na ba pardon na yo frère nanga oza à côté limbisa mwasi na yo bando sala likambo oyo yazake conscient abanda oyeba te makambo osala ye oyeba te na âge 9 ans eza mukie makasi abanda oyeba eloko te donc eloko mo banda ko violer ba osalisa ngo na makasi ba osalisa selon ye osala na volonté na été papa nanga limbisa ye za na place na ye limbisa ye biso toza ba maman to sengi bo limbisi na part na biso o limbisa ye ko bo malibala ote so ezaki ke ayebaki là ça se comprend ayebate ba o salise loko moko ba o pousser azalo ko a télécommande ba o manier kaka boye ti na 15 ans limbisa ye papa nanga kimeza na couple na bino incompréhension longwa kotisaka compréhension ezala na couple na bino bozala uni nde bozalaki nde boyaki uni boza ini bozala na problème te oyo elekaki dese eleki aza mpe frère na yo singa famille ebendanaka ekatanaka mpe te aye asengi baeskise na ye limbisa papa na nga tanke toya bana na nzambe limbisa ye. Merci beaucoup pour la parole. Mbote na balandi na biso nyonso ya vérité en face. Mbote na pasteur Sonia Sikazali. Lola ezo sepela. Lola eza nesengo. Parce que soki mutu moko abongoli motema azonge pa ina nzambe fete salamaka na Lola. Komona ndeko na biso kozwa courage wana ya koya korepare ya komikitisa eza esengo moko ya munene nana pesa nano toli na bamama baboti yo moto ozolanda biso na Kinshasa to mikili ya bapaya to na ba province na biso tango babotaka mwana ezaka lipambola munene nzambe apesaka biso soki nzambe apesi yo lipambola ifo koyeba kobatela lipambola nzambe apesi yo. Tu ne peux pas me dire qu'à l'âge il y a moins de 9 ans ou accepter ou voyager au Tikaye et pas voisin au boza bande côté au tikipe au kei posa à l'aise oye koya na sima koyeba te sambelaka nzambe na yo aprotegeaka lipambolo oyo apesi yo. C'est une grande douleur na ngambo ya ndeko na biso ya mwasi ya kokola avec beaucoup de traumatisme ya makambo kogere na age na ye de 9 ans kino lelo etravaillaka kati na ye amona refuge te ya koki kokimela. Maman, papa, tous nous avons nos responsabilités ya kogere bana na biso ya kobokola pe ya koencadre bango na bonzambe. Ovandi na bana na ndako zalaka na temps ya koveye na baacte bana bazopose. Pamakambo oyo tozobeta lisolo lelo eza makambo esalami na kati na famille. Na kati na famille wana mama azalaka ndako wana ezalaka frère na biso te ezalaki na bato mosusu. Ntango ozala kati na ndako foza na vigilance.
La seule rigueur ezalaki, je ne pense pas anga comme on a composé acte wa. Son de qu'on peut arriver qu'à 10 kilo mwana batela mwana wana lokola mwana na yo. Kotike na laisser aller. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tombé dans le solo à passe, mais dans le colo, nous avons besoin de cinq. Parce que nous avons la mission de peupler quand nous avons dépeupler quand Satan. C'est-à-dire que nous avons 4 ans dans mokili, ba rejoindre biso na ngambo tozali kogomba mela ensemble. Même dans la position yozali, et dans la basse mususu komona vine mobimati ozosa lecture ya visage na omona une femme qui est triste. La tristesse mususu utaka na ba acte oyo. Basale likambo moko songo likambo ne zongela kai parce que ça likambo ya douleur pe ya passe. Bien aimé ko perte de virginité na condition wana ezalaka pasi pona mwasi. Ezalaka pasi pona mwasi. Avec quel âge? Na senge siko zolanda biso ko bambana libanga te ko finga te komisa nzambe parce que molimo moko ebongaki ezongi bondela pona ndeko na biso mobile zo peta ko bondela pona couple oyo Bible zoloba tout se paie ici-bas. Oui, ami qui est ici, mais conséquences à l'issoum etikalaka. Oui, tu peux pardonner. Mais conséquences à subir. Les conséquences, c'est zongi la casse dans le botanaï. Est-ce qu'elle savait? Tout, il savait qu'un jour, moi, na oyo abebi sa kozonga na kati la famille na. Ayebaki yango te. Ndeko soki azwi courage ya koya koloba peut-être yo zala likambo ya munene koleka ye okoka koloba te. De toutes les façons, notre objectif, c'est de réparer. Il y a quoi accompagner couple oyo bagade bolingo na bango pe ya quoi accompagner ndeko na biso awumela na kati na présence ensemble. Po ya yepe makambo efungo. Tango azoloba que rien ne marche. Tout ce qu'azo ça les aussi mbaté parce qu'il y a quelque chose. Le salaire du péché c'est la mort. Et mort va de cause à la spirituelle et cause à la physique. Tango nyon saison marché te sali makambo vina eza ya kokufa. Meto songa eto bondela nzamba apese vie. Nyonso azoloka ezwa vie. Nazo ebisa ndeko nanga Youssouf. Oui, aux musulmans. C'est ton frère. Kozalo kola kayete. Zamba zotuna kinazo kama kila ya abel zo ganga epai nanga. Ueti abinga mubate nete pona bombaye. Ezelo ko Salem banda 9 ans. Timo Sadana 15 ans. Il s'arrêtait par rapport à âge comme lelo. Eza ba passer moko ya pasi. Ya tango tozolo ba boye biso tolo bango malamu yo mtozo kango pe tozo kango malamu mutu asibisa likambo wana na kati na za la pasi. Na kati na za la pasi. Oui, tu as le droit d'agir parce que aux amutu. Mais nazo sengo se ressaisir. O se ressaisir. Zolo kola ke ezande kono moi si ba bebisa se ko bwaka ye. Zolo kola ko bote ki mwana mutu moko ya bebisa se ko boya ye mwana. Ndeko moi si ya moi si peut-être que ko pesa histoire na ye ya passé ba bengana na libala est-ce que ko za nese. Oba ko salo ya yote ko sala ngope mutu peti. Nzambe na yo wana ala o bondelaka a
apesa motema monene ya kosupporte épreuve oyo ozotraverse, ya kosoutenir mwasi na yo, ya kosoutenir ye na pasi ye mpe eza délivrance na ye, parce eza likambo abombi des années. Lelo mpe andimi kofungola motema mpo ayebisa oyo yango, quelle que soit la circonstance. Oui, eza ndeko na moto ayebisi yo te, mwasi no nde alobi yango. Zwa esika malamu ya koakompagne na ntango bana bautaka epai na nzambe, okokenda na bopito oke mpe na baspécialiste, mais si Dieu n'a pas encore décidé, bato wana bakopesa solution te. Solution eutaka epai na nzambe. Mema ndeko na biso simbe na loboko to accompagner bino bo garantir libala na bino. Même yo moto ozolanda biso, peut-être on likambo bomba ou ta des années oza pe na ndako libala, mais okanisaka ba passé ya pasi mekana no kolimbisa longola ene na kati na motema na yo, sopa motema na yo epai na nzambe okomona pe ya yo pe ya vie kofungwama. Parce que chacun de nous a une histoire. Histoire va effacer en côté. Donc vous avez belé en koloba, mais to ko encadrer bande ko na biso et sengonanga eza moko abonga kya zongeli nzambe. Amusala nzambe nzambe na biso alimbisa ye, yo pozo landa ye limbisa ye. Ndeko nanga Yusufu na mama Laetitia je suis capable ya kolimbisa parce que ça peut mokolo délivrance na yo kolo apambola biso. Encore une fois merci Vincent pour la parole pesingai na ko kabola lisolo oyo ensemble na bandeko na zo pambola nzambe pour l'intervention ya bandeko nyonso, nzamba pambola biso nyonso dans l'ensemble yo pe muto ozolanda biso nzambe ya pambola yo contribution na yo pe kozala malamu mingi pona tina likambo oyo. En fait na ko loba mwamuke na nzela ndeko tonton Bible zoloba na Ecclésiaste 12 na premier verset balobi yo elenge sepela na bolenge na yo, mais sache-le qu'un jour okoleka na sambiselo, sache-le un jour okolobake posa ya ko vivre za lisusu te, posa ya mokilo ekozala lisusu te. Esambiselo ezalaka esambiselo pratique na esambiselo physique, donc disons spirituel na koloba. Lelo oyo esambiselo mususu ezakaka teke nzamba eko juger yo azotuna yo salaka bo tambolaka boy. Voilà net likambo ya ndeko tonto esambiselo passé et rattraper na futur pour causer préjudice et causer problème et susciter problème na famille et susciter problème na foyer ya batu nzamba za nzambe eloko moko te ko batama na sena moyi tant que nzamba za na bomoyi oyebi bana na nzambe tango tolobaka ke toyeba ko bongisa présent na biso pona futur à des fois ezalaka lokola tozo exagérer, à des fois ezalaka contre parole moko monotonie, mais ezalaka monotonité na évangile monotonie ezalaka te. Ce qui au moins besoin insister sur le camp, c'est que ça ne va pas, c'est que ça juste ko bongisa ko pesa mesure moko préventive pour na vie ya mutu moko songolo eza ya ko beba topé ko pesa ba mesure moko barrière pour na mutu moko lolenga zo ko avancer na vie lobi ya ko zala bloquer problème ko koma et ko créer ba situation ebele. Vous savez, mutu oyazo sala mabe, tant oyazo sala mabe azam amona pona yeza malamu. Mais tant que conséquence yaka et comme un problème. Naïb saka batu boy pour luka délivrance na vie. Yeba komi batela. Pour lobio za na besoin te que pasteur Sambela ndeko boy ba avocat ba kota makambu yeba komi batela. Koto sa leta. Koto sa makambu ya Nzambe, ko respecter ngo, ko chango na koto sa mibeko ya Biblia. À ce moment-là, on a un problème te lobby. Il y a l'État, on a un problème te lobby. Il y a délivrance, on a un problème te lobby. Na batumo ko songolo yebaka ko tambola na molongo yayo oza yayo te na vie yeba pe ko respecter oya muninga na vie yeba ko linga pe ya muninga petite sœur ya muninga aza petite sœur na yo ndeko oya yepa na yo na tango ya pasi ko profiter na sima faiblesse na yete
pona koluka ko détruire vie na ye to pe pona koluka ko monela ye ko sale makambu oyo ekozala malamu te. Situation ya Laetitia eza situation moko triste, eza situation moko triste, mais on n'est pas là pona koluka ko bebisa, on n'est pas là pona koluka ko chambeli na pota, mais juste kaka tango tolobaka boye tozoloba parce que ya lelo ya tonto ebimi, mais ça la mutu mususu azo continuer na pratique wana ko abiser na mutu aza na bolembu, et puis ko abiser na mutu oyo azo senga lisungi ezo salema na ba entreprise, ezo salema na ba société, ezo salema na mutu ayeko senga yo aide, faut luka o découvrir oyaza, faut luka ko abiser na yesi mosungiye ko sunga mutu ndeko nanga ezalaka richesse moko to bomba ka pona futur. Bolamu ozo sala lobi ko futa, mabe ozo sala lobi ko futa. Yango Bible lobi que tous ces pays ici-bas, tous ces pays ici-bas, 9 ans à 15 ans, c'est amer, c'est ridicule. Tu encourages en côté. Notre souci à nous qui là entre vous, na kati ya famille. Notre souci à nous, bon mon kwe oume la kati na bino, parce que famille peut koko kabona boyete. 9 ans, 15 ans. Na ajo ya yo, de 20 ans ou 21 ans, 20 ans. Tu encourageais na mabete, mais il y avait des filles. Ils ont une possibilité, ils ont une copine, moko songolo. 9 ans, 15 ans. Obosani prison ezalaka. Obosani nzambe na lolaza. Obosani ke problème ko ya na famille na bino. Likambo pe ka oya mwana na pe akufi. Na tangu ya faiblesse ko profita kate oluka ko détruire bomo ya muninga oyaza na bolembu. Mama wana za invité atiki mwana na ye. Eza pasi. Mwana Laetitia akutani sur na situation bona moment où maman azate eza pasi. Mais ce qui n'a mis la parenthèse moko. Yaya Laetitia nazo détruire yote. Omoni na vie. Eloko ba bengi ko dénoncer esungaka moto. Soki na ba congolais balobi ke omoni ndoki belela ezalaka pe motu ya mingi. Pona nini yambo aloka belela po misala na ye ezana effet mon côté. Yaya de 9 ans à 15 ans, tu ne sais pas ko dévoiler ye. Na yebi ozaki na ba réserve parce que oza vanda pa na bango ozobanga soki pe bakobenga na yo soki te, mais yaya oza vanda pa na bango ezaki pa na ye te. Différence eza pa na ye na pa na bango. Ko dévoiler to pe ko dénoncer mabe oyo mutu azosala eza nango mabe te. Soki pe babenga na kiyo nzamba na otikote parce que cause eza juste. Na vie yeba ko dévoiler likambo eza mabe lobi ko causer mabe na vie ya mutu. Lobi ko bebisa bomo ya mutu, lobi ko bebisa réputation ya batu, lobi ko bebisa bozui ya batu, lobi ko bebisa génération moko songolo. Parce que na kaya boye. Na lobi te ke yango mtezo causer stérilité, na lobi te ke yango mtezo causer mabe kati na foyer, na lobi te ke yango, mais juste ko lobake na vie soki makambo ezoya ya mabe faut ko yeba ko telemera yango. Na yebi mingi ba détruisa vie na bango. Lelo pe tozo sambela pona bango. Na yebi mingi pe bakutana na makambo za nango. Lelo e créer ba traumatisme na vie na bango. Ba organe mususu ya nzoto e baby. Ba faculté mususu, ba cellule mususu ya nzoto ezo fonctionner susu normalement te suite ya babilo kwa boy. Parce que de 9 ans ozo sala likambo za sans consentement na yo. Ozo sala yango donc non. Mais na nyoso to pesa kaka conseil koloba. Eloko ba bengi pardon. Izalaka kisu ebiki saka maladie benga mi incurable. Eloko ba bengi pardon. Ezali remède oyo yaka ko fortifier vie ya mutu. Eloko ba bengi pardon. Ezalaka fungola pona ko fungola ba porte ezaki okangama. Eloko ba bengi pardon. Ezalaka fungola pona ko ezalaka pardon lampe oyo yaka ko éclairer vie ya mutu. Ndeko nanga Youssouf na yebi ozo sentir grand frère na yo moi so yo bali li solo ekepa ba voisin te mais koti na ndako na yo na ko sala moi nyansu moko amuke certes aza grand frère salemi na moi so yo lingaki
yaya na yo asalaki en ignorance sans tenir compte que un jour akozalaka ndeko Laetitia akota na famille na bino asalaka ngo te na likanisi ke ayebaki ke azaki fiancé na yo et po lobi asala yango na volonté nyonso pona koluka ko détruire fiancé ya ndeko na ye asalaki yango te ayebi ke o proposa ye asalaki yango te na ba intention oyo ya koloba ke aye kokota pona koluka ko détruire ezali kambu ya famille vérité en face ezo sala part nango votre famille aussi ezana part nango biso to kozwa part ya famille te biso on est là juste pour vous conseiller vous orienter à koyebisa bino ke likambo nyonso oyo babenge pardon et les nyonso oui il y a ceux qui disent balobi bongo po salemeli bango te ate salemeli nga ate salemeli yo eloko babenge pardon et les nyonso parce que ceux qui par exemple olimbisi mutu te solution nango ozalani mémoire ane ozala effacer te mais au contraire soko limbisi mutu nzamba za na façon ebele ya ko arranger makambo pardon yaka ko arranger via bato pardon yaka ko zongisa oyo ebebaki na place pardon yaka ko effacer mabe oyo esalemaki pardon yaka ko zongisa bomoko esika oyo bomoko elongwaki pardon yaka ko susciter vie ya sika alliance ya sika kati na bato c'est ton frère c'est ta femme mwasi na yo mobali na yo okoboya mwasi na yo te parce que ba violaki atala muto yo ebité okoboya ite parce que ba violaki na lingi bino mingi yo na grand frère na yo yo na mwasi na yo Youssouf zana mutema ya papa zana mutema ya mobali zala na mutema ya mwana na nzambe tonton nzamba pambola yo pona sincérité na yo oza objet ya kote ya bato mususu par rapport ya vie na bango etamboli na bango lelo oyo nzambe atindi yo oya ko dévoiler oya ko bimisa yo nzamba atindi yo mezana mutu mususu nzamba atindi ete mais azana na vie wana c'est à nous toi et moi toi et nous toyeba ko conseiller bato yo bazana ba pratique wana ndeko na ngayo mtozolanda biso tokoki koloba toyebi koloba te mais na muke oyo tolobaka yeba ko saisir opportunité makambo zo sala lelo lobi ko futa yo soki yo futi yango te génération za na simano ko futa yango toyeba ko sala ko zwa ba mesure moko ya malamu afin que génération za na simana biso bayeba ko bénéficier pe na bolamu oyo biso baye ya fitir baye ya passé tozo bongisa toyeba ko bongisa toyeba ko mema lumière pona fitir na biso ke ko détruire génération oyo za na sima ezali kambu ya passe on peut pas trancher pour on peut pas trancher contre mais na nyonso nous voulons que la paix règne na kati ya famille oyo nous voulons que bomoko et ou la kati na bino quoi que c'est difficile Laetitia na ko senga no eloko moko on va prier pour toi on va te soutenir to tikiote mais limbisa kaka papa tonton na sengeli mawa na sengeli ngolu limbisa yi nzambe na lola ko résoudre problème na yo kobota itali nzambe itali nango mutute nzambe na lola pambola biso merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Je pense que le conseil Epesami, c'est une situation où nous voulons aider les couples. Et c'était important pour nous biso tonton à voler biso makamutu. Je pense que le conseil Epesami, et de notre côté, on a essayé de maîtriser les couples. Qu'est-ce que tu peux dire en tant que serviteur de début, victime? C'est-à-dire cause il y a problème au bon bazana oui ça doit biso moi c'est nino motiver Dieu vraiment tout se retrouver à merci papa Vincent merci na ba maman pe ba papa na conseil ba pesi même ngai moko na leli lisusu makasi surtout tant on a yokaki ke mama ya mama na biso Leti asilaki kokufa. C'est le passé. Maman Leti, osana oyo nyonso ya mabe na salaki yo. Na bolingo ya Nzambe zwanga isemeki na yo. Kulutu ya mobali na yo, présence nanga na ndako na yo. Ezala libaku te. Jamais. Il pas
Donc ezala vraiment liba coûté en tout cas. Et puis on est pas bien au pasteur. Hein? Vous avez pasteur, toi pasteur. Ici là, bandini mususu. Ya mutuya Papa Vincent. Ezala kina senga bolimbisi ensemble na basali nzambe avato bima awa prière na bango bakosala eko sala ngai pe bien nazala malamu en tout cas mama limbisa ngai biga limbisa ngai et puis osandoki Chers amis téléspectateurs, je pense que tout sous les temps tout solo là, et puis vous aurez vraiment la suite pour ces problèmes dans la prochaine numéro d'épisode. Bye. Merci beaucoup, soyez bénis au nom de Jésus. Tous les bino ensemble, merci. Bino bolandara biso déjà, tika nzamba pambola bino. Et ça message est simple, auto ko annoncer 100 jours de prière oyo et bandi déjà. Nzamba pambola bino toki ko clôturer 100 jours na biso le 27 novembre pour na service on nzamba recommandé na sala. Na kana bisa mutu moko nandima miracle. Au monde où tu es là pour un échec à 2021 et simbate. N'enga na biso boy. Au monde tu année au 2021. Tu tiga na quelques mois pour te suivre ça année. Ce qu'on zamba pesa 100 jours. Na yeba ki ngote na yina programme pas 100 jours te. Zamba ebisinga banda. Alors on a comment obligé na arranger rapide na banda. Dans la minute de zolandanga nazana kati ya 100 jours de prière. Nazo salango apananga na Paris. Place service ezo salama na kenda na église pour la prière pe ko na zamba pour la prière. Donc na lieu d'église la maison na zamba pour la place à la prière. Na sengi kaka na yolo moko. Na lobi balé na sengote. Yo tinelanga requête. Na zana posa 100 premières personnes oyo ba rolandanga to prier na bango na ensemble pendant temps oyo il y a 100 jours de prière. Comment ka kombo na yo? Soki bozana mwana liboso za na kati ya famille, tinda komba mwana liboso, aîné de la famille. Otindi kombo, nous allons prier. Na motema nozo tuna bibe, nzamba tindo 100 jours de prière pourquoi? Zamba lobi na ngai to te me bloko tu za résistant. Do ba ka résistant, to longolango nanu. Na 100 jours o na limité ko résister. Stérilité. Que ça soit stérilité secondaire, bota bana mi balo bota suite, to bota moko bana ba yakali suite. Moi je vais prier pour ça. Ozana problème kuto sur na botité, mais ma bote zoyate, nous allons prier. Ozana problème bana bakanga bona kindoki na ba problème ba bitumba ba kambebele bele. Je connais ces dieux là. Place ozawa na kumina poso mi boma na okututi. Ko bomi boba kututi. Wana ba raisonner bele belo sala, ko sala ngo kututi. Yo tinda requête. Tango tinda requête na kombo na yo, sujet na kombo na yo, directement so kene na première étape tomber na service prophétique et ko permettre tout ça ko la to pe orientation. Sambela nanga na 100 jours de prière. Pona aussi ça, joie numéro 0033 7 66 27 40 0D. Quand nous olanda siko banda obenga. Nana besoin de la première personne, deuxième personne, numéro ça sur WhatsApp. Tant que tinda sur WhatsApp directement, tout ça qu'on enregistre automatiquement na kati ya bateau d'ensemble la pona bango pendant 100 jours. Comment kombo tinda kaka problème o yuza nango. Nous allons prier meka na nzambe nangai na 100 jours. Meka place yuza meka na. Boza ana Île-de-France, zo adresse 9 rue de la Poterie, toi na Saint-Denis. Tout ça ana Saint-Denis. Yon toi sur place. Ko hésiter ko tout ko ya na ba séance tout ça la mercredi nyonso, vendredi nyonso, dimanche nyonso, 14h séance sacerdotale les salam. Chaque mercredi, vendredi, dimanche pendant 100 jours o ito lembate chaque jour. Banda ko tinda requête na yo irozala malam. Mekano nzambe nanga. Ndeno ba sacerdoce sera raté et ko raté pété na vie na yo. Place aux ali. Ozana pays nyonso ko hésiter te, mais o clôturer nanga 100 jours nanga awana na Zénith de Paris. Place de clôturer biso tout 100 jours de prière. Ya una sengi na mutu nyonso. Tinda requête oza invité nanga ya Zénith de Paris. Tika nzambe apambola yo, tika nzamba zana yo, tinda kaka requête non siko. Merci beaucoup bisika bozali ndenge bolandi numéro yango wana. Zamba pambola bino c'est votre frère Père Condé Israël. Merci.
Ngai Maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino ba cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité ba tampons, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau. Pour ça il y a un sérum nango sous forme de masque. Tout ça l'industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, mapalata, et puis qu'on sait un sérum naïe, où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tout ça a gel douche, tout ça a grand format, dans petit format, où ils ont mis à paille, ils ont adouci la peau. Tout ça a cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre na pamba, souki ils ont ba teinte, ils ont bomisango, ils ont retardé repousse ya ba cheveux blancs, pour ça ils ont na huile nango na bain d'huile. Tout ça na crème pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya ba cosmétique nyonso. Tout ça pe na ba médicaments dans le laboratoire CRMTA, tout dans la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tout dans la crème Borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tout dans la Diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinguinalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé la tension. Ceux qui tension est mataga, à normaliser, ceux qui quittent à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où et ça mis à partir de l'antété en bon Congo. À part qui si on a si côté la bino, tous avons des maladies qui sont auto-traitées, la préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation mon corps pour permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui si on peut se rappeler, tout le monde voilà tout traitera en couple. Et contact Nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba tene tondante o esala ke muntu abima ba mafina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini o solution à problème na yo.